Mbote mingi balandi ya Congo Direct TV officiel ya Monsieur Ardon Vouma 500 mégapixels que j'aime beaucoup vraiment mbote ya yangwana. Merci parce que vous avez toujours branché et belé Rolanda. Site nabino bolinga mingi et puis émission à travers site nabiso Congo Direct TV officiel. Ça va nabino vraiment au micro toujours on ça nga yango yo. Sandrine Mungoza vraiment moi ça m'a ndefondé webika maambongo kindaka. Na cadre ya osala on ça nga ina baki quelque part. Faut qu'on continue toujours qu'on luka tam sur na site nabiso invité na lelo na alika na site nabiso té et puis lelo c'est bien vraiment plaisir vous comprendre tam sur moment na rele sous-souté na mambele belo question na bino ndeka ezala question jeu de questions réponses et on est au sala lelo vraiment. Arnold Vouma. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup Nandengul ngakuto bimana yo mais on va accorder quelques minutes pour tout ce pays ça internet il y a Congo Direct TV officiel il y a boss nangai 500 mégapixels Arnon Vouma vraiment merci beaucoup. Dans ce pays il y a trop pour moi le rôle to tindi ke logo sika na niveau ya média donc to zara na posa na bino po ya ba nsusu bazo mona ngope na musika bazo talango na ba chaîne eza câblé bazo linga pe ba ye ba makambo kende nini mais à travers na binonde bakolinga bazwa ba news donc nazaya ko sepela po nde bazotalanga bona ebike baza na Paris, Belgique, Allemagne, baza partout dans le monde bazolanda Jesak Chipoi. Merci beaucoup to kotamba mwana muzino masolo Jesak Chipoi azomwana te calme wana non sema na kuti santé ça va qu'est-ce qui se passe te nazana bien moni biso tolobara nyoso okutana na mokili foti kana maboko ya Nzambe lokola toza mikumba na biso nyonso topesa déjà pas Nzambe donc iloko mo dérangera biso te donc tout ça déjà musala totini déjà générique moko ekila nzombo oyo kiza na sonnerie ya téléphone ngawa donc tous la coupe du monde ici la bongo to larguer biloko mususu donc je sais que tu peux azane calme au moni to sal to pouvoir déjà mokili to loba trop ba tout si ba confirmer to nginga souté que to ye autant de loba lo moni bozela boko mona boyena boté to linga to salika action bala moko ba comprendre voilà. Je sais que ça qui fait batutoyer bezaki no pas président orchestre différent. Et là on est ça que aura décision que mon box na ba groupe muso pe le kana nteza sana no mukende ko parcourir en côté. Et là on est ça que aura une décision que mon ministère l'orchestre non lelo. Moni mutu sera akamoni déjà na susu na basi 5 6 akomi déjà moins sérieux. Donc lokola dia na zaki côté na longwe na koxipe na yoko sa rêve na quartier latin parce que nazalaka na idée vraiment ya kobeta na quartier latin pour kofi azalaka vemo na ndeko linga mingi to na ndeko kola to na beti na kitira na salio na sala bato confirmer ngai na ko sa rêve na nga na beti na quartier latin na mona ki na sukawana na continuer carrière solo na ngai donc voilà. Donc rêve de que le kana quartier latin malgré makamuto yo quel kana mais yo rêve de que o le na quartier latin au moni Koffi Olomide aza grand prêtre biso to reconnaître ba tout cas c'est mutu peut-être akufi nde to mona ki amutu bazala ki boyboy c'est un grand na musique na biso ko beta no orchestre quoi quartier latin et la facilité pour venir que quartier latin c'est liberté belé et misi wa fali pupa ba samchitu ba modogo ngauté salanga te mais salanga ki bay banga en Afrique centrale Afrique de l'Ouest à travers ya cri nango na nango ya c'est le moment donc pendant ngama na kokisa rêve makasi pour lelo ba te belé msusu atazo finga ne Koffi Olomide atazo ba n'importe quoi mais l'insusu na mutema ne mo yebi kite Koffi sembiaka prêtre musique na biso l'insu pas revara beta pana mais ngaso na chance wana o beta pana e donc na CP là. Si qu'on a minute orchestre bien établi, ça déjà vous répétez comme c'est ça déjà au vanda à part qu'il en zombo n'ingezo bim. Ouais, ça doit orchestre c'est trop dit. Les un groupe d'accompagnement, ils allaient qui ton on ça la carrière solo, na ça la basidio nanga, c'est na moni qui dans un événement, na benga ba yanga to travailler na sali événement nanga eleki.
Donc le retour en vacances boy tous en a trois mois qu'on répétera moi à des fois la semaine na bankale ne doit Pascal Polygone tous aranaï on a vu nangai abeta guitare bien abeta Olympia na venanga waze quoi ce qui se cop moko boye le quoi vacances ya boye bana poto bazoita par-ci par-là bazoya aller sous on ingale so qui ne moi qui remet ça qui ne place boye. Alors foot aux ala komi bongama tous ala ko bongama déjà pour ceux qui ba bengi biso ande ni beta place boy na kermesse place boy boke na matadi boke na goma tous ala déjà il est blindé quoi. Donc il y a un moment qui est au répéter na biso et puis artiste faut ara na ba travail et dans le quoi jouer surtout travailler té au beta ba les bien té 2 années mo pe na biso de toujours travailler aka ata moi 2 heures 3 heures du temps au travailler na biso ici au Panzani. Donc mouvement zali nango mouvement yali nango pour que mouvement boye que ni si rapena que bo répéter bo subandero ba ebike répéter telle place nanu comme bongo te to ça kana on est na cabaret à place na biso to arrêter qui ba répétition instrumentale pour na to zaki na studio to si ta na biso studio ce que to ça la ba clip quoi là to ça na producteur était to ça na okana ba les amis de Nyamura Guerra bato balinga je sak chipoi neti ba udimo diadia ba Pati Masaki di maître mon Angilia solo avant la France wana donc ba ide camp pour mon konzangiri ngoto ba fisson chikuya ba Pati Kembo ba Jirese Kembo donc bon ba changa maboko toujours ngato lancer ce ko pour to sali normalement to na 4 titres toujours ngato bimisa donc toujours ngato tindika deuxième titre na biso non, si, avant fin du mois Oyo, ou bien fin du mois Oyo, tu lancer déjà Nzembo Oto, Mbelidie, merci Mbokani, joueur à mon nene, Mobali à Marlène, Ntessa, mais tu as largué sur Nzembo, mon titre en ingratitude, tu as tu vendre qui a tu as la nene, tu as bon sa clip na biso wana poto tindika voilà. Et ça single et ça ya kana ba générique pour nous qui boyembi ndenge ni oza musicien to za animateur parce qu'on a l'homme de charge wana te to yembaga parce que musique eza à frontière te ngazara danseur le na koma talaku le lope na koma kumeka koyemba tika boye donc komeka koyemba na sadiso na bina yemba le suba leader rebelle na l'équipe on peut na koyemba mais kako bo fingi a trop olobi ya mingyo ese bomona chipo ya asila te keba yebaka tango elekaka ezongaka nsima te mbokani banalkaida les amis de Nyamura Guerra iseista izipana inikine dona yimbaka nanga nasala la première voix deuxième voix au devoir hein te dans le devoir te musana biso komona kaselo ayimbaka la animateur abinzano bako imbiko masali asala bino wenzami nzemba bangona feregola nzembo bata sepela na nzembo wana makasi brigadier Sarbati ayimbaka pourquoi pas Nyamura Guerra na yemba oyo yemba na baba bande ko musu bazoko yemba pena bango ndengo pese exemple ya Leona na feregola yo so yemba na mutute non na koyemba na ngana batu mais na disque oyo nazo préparer ka moi afrobeat moko boye oyo batu na sala vraiment plaisir nazo lingana invité collègue na ngai petit frère na ngai Déplique na bengisa to sanya afrobeat ko zala ma rumba te na lingato kene na système oyo to zana ngo mikolo yo kakuka to betani mo eloko wana mais ba featuring mususuma oyo ezali o bato azozela ezali nango wana na décembre to koma na bonne année pour na sala su mo eloko moko susu wana to benga ngo kaka buka lelo lamba lelo to sala ngo pour na se pesa en fait pour na disque on a betka générique moko nzembo moko afrobeat na remix moko bona sali ya nzembo na biso mo na beta pa waze quoi ici non boyeka yo moko na nini na générique na du début à la fin ka yo moko te na boki na Wachango animateur na ngai azalaka azamukuse na taille mais mulai na makambo to boki na ye asali krina ye moko eza wana na kati kila nzombo bon le reste alanga mona papoli yango po omoni charge ya makambo yo esengaka fu biso moko
Mais bah jeune frère on a fait passer belé tu vois le baneti na ningi yo so comme da loko yo comme da grande no bo sali sali ba o abino de bo sali sali na ba jeune frère na osko ba yemba ba comment ba boka boka na ni peno ko za pena ke ozu pena bo pis je ça featuring ça pena lo mo ma casse ba sepeli nan ba jeune o ba zo ma mikolo c'est moto na ko linga ko travailler ne mingi za rapeti na shomi shomi obaka pa robino ce qui était za na petit na moko susu na linga trop Blaise créateur ya za pas faire rigola azaka calme na ko bengi peut travailler ce qui orchestre na ba ko accorder pour travailler mais pour le moment qu'il a nzombo déjà featuring ezateka mon konde Pomba Nia Sintoyo ça moi alors nous allons attendre 3 minutes 25 secondes il y a quoi attendre 1 minute à travail voilà vraiment toujours continuer à site Nabiso Congo Direct TV nous avons le Bambote Belé na si Amulex Aigle Noir Lévi Kitambala na London et puis mon vieux Félix Mavakala na Canada avec na États-Unis na barapenda Canada mon boss Jack Sobanou na Arizona vraiment Bambote yo ngwana tozana G5 Chipo toujours évoluer voilà ba relation ni entretenir na baninga na yo ba animateur kate ba musicien et ba orchestre tout oyo leka ba ex chef na yo na ba surtout ka batika la mission batika bon to ka ndenga na ebel na za kamara kinete mais na za la rendre direct na muntu o peut-être lien sous sozo lingalen sous ko indisposer carrière ya muninga bien lingalen sous ko finga muntu be leki na TV ba musique yo na ngala lingango masute oyo tokutana pa ya ba dupe tokutana na bisote so to monani na opese mbote donc et puis bon peut ba ibiki na kamara kinete preuve année qui va nous sous par contre dans les sur Bill Clinton toujours sur la biso fait dans un monstre na matanga ya cellulaire ton cellulaire atika kibiso dans mon arrivée na yo opese mbote type place avandaki c'est mon vieux à moi quadra koraman soit au mona naye na mbriaka ye comme beza raté fali pour pas coup de chapeau malgré tout le monde en a maté mais aza sotene bande générique na na bi ana don doté pour na nini aza jeune moko oyo artiste moko oyo a façonné génération na biso ameki ko bunda na mandenge moko boye otolongwa sous complexe ba ivoirien banini mamo belé coup de chapeau na fali pour pas en tout cas na respectaki mingi na quoi nga vraiment na lingaka souci na nga mingi mana lingaka na travailler na ye atamo eloko moko tous en relation bien contacter déjà Sandy Mapé bon na ex victime non na Betty Porte mais na zakana buluana pour parce que na meka ko frapper ba porte par-ci par-là na ba label monsieur bima kiawa en tout cas les arbres la belle moi ba ranking ba polémique mais na mon ramutako ko produit peut-être album na ata oyote mais oyo ko yana na ko frapper pas forte na ex victime ba meka peut-être ko produit disque oyo ya to benga buka lelo lamba lelo donc na contacter na bi ki yo ya ta sola bien na mata au moins 2 ou 3 fois na concert na podium ayambanga bien a solisara très bien voilà donc ce peut n'atteindre ngamba faire gola na zana promote kuna ni na musicien na ni mutu to zana promote malgré ma to kutana raté mais to zana so ba bonne relation donc misia ko ba ngana zana mai boy aloba ye moka loki problème bon ngana nyamura gera ba ba yebi nga so loki nga ba problème nga pe na botelo ko compréhension voilà. Vraiment, je sais que tu peux. C'est pas le mien quand on a plateau na biso ya Congo Direct TV officiel. So ko bo kele so ma crimo bo pene la musa so bato so na en plein na pene na yakala. O yakala. Tudi bana balu baba yoyo beni bana balu ka kwanzo. Tika bana bazwani makoko yoyo bongo bale. Na tikala na kanya ko kanisa ba human yoso. Mama yoso so na ranja bampese. Mpoko na ranja banyawe bana kini lufutula mabokwe. So de susu. Kariwanze mwana mwasi batela semyo mange mario moni badawani to wesone buzoba ya pamba
les loso noa na bi ke bato za osepela vraiment bato basepeli makasi Didier Masaya motema Bénédicte vraiment hein ya binongo wana vraiment je sais que tu es ozaka chaud ndeti personnellement ngana yebi ozaka chaud les causes hein et le monde et le non sala moi je serai kota malili afanda ni ayoka nanga susuti afanda ndelo atot bazolo ba jeune micro bazo siama sema na TV yo nie eza nini Navanda, na par exemple ya Fally Ipupa awa. Est-ce aleka ata ba répétition mon na TV ou ba Alexa répétition Fally Ipupa ya la raté. Nalanda mingi exemple ya frère na wana parce que koloba lobato au salarié. Nyaye tenti lobby na zaki na lemba pa ya venangai Albert Mboyo na zaki kuna na staff na ya fonzi sika wana to ba batindi ba projeter clip na écran géant so tout talanga ndenge oza na TV na ndenge oza boye oza monde mususu azomona parce que kuna zaka musala awa na parler tout monde pas responsable père de 5 enfants alors vraiment voilà donc pour faut yeba ndenge nini ozotambolela et puis faut bandeni ozoloba na TV bato azolanda batala ezate kaka oya oloba n'importe quoi ba bla 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 eza propreté bien ayaka kalen susu pona ondele susu na finga lobe pota ou bien aleka na finga es grave bien aleka na finga Koffi Olomide e futanga nini eloko ofutanga eza musala le soin a travaillé dire bato amoni mutat bato tala kilanzombo o yango 2 mois yango déjà malgré ba coupe du monde et ça qui le rôle neti et tout ça tongisa mamuke mais tellement ça bien en tout cas na coup de chapeau belé ba tozo benga par-ci par là preuve année que ton a salé qui lanzombo donc les 25 oyo na aux avions pour na kendo CP ça ta goma donc musala ndé ngwana musala ezate que né na moni ndenge bon ta Congo Direct TV ba e awa bon na wando popola siko ba mina ngabo so peut-être on a besoin de travailler na ye au benye neni ozomona donc ba rankine wana na lingango te mabene na muto obanda mabe parce que na lingana yeba no d'abord ngana to weli nini so na moni to weli lote na kumbie na l'état ta so les gars na télévision finga mais pona vande loka na lega na TV na ndo fula na TV na tanga TV zambongo siko na vandi siko bodandi ko lobaka kombo na yo vaina na palais ozolia no fufuna munene na pondu na likayabu après ngai na ndo za énergie na ngana saka pona mutu no molo wa yo donc na linga su biloko wana te na linga ke travail na travailler bah toi au CP là voilà vraiment je sais que tu peux le bidage ça coller à responsable déjà à coller kaka pour nous refinga koloba n'importe quoi pendant que yo zolia na yo ce qui les cambo à comprendre nan boele nini ce comme na l'état bosoli à la miable tant que va congolais et puis bosiani mambeleki vraiment na leki na télévision abando boyanga na mon Nathalie na TV aboyi ba Fally Ipupa aboyi babiso ala binga muta bakwiti banini bon imagine toi ce qu'on a leki na TV na va na TV na va na TV boye na bandisco ko finga moi teke na fulai ozomona ngolinga comme ça pour ngena lo banga je sais que ba bina boye va nous ka calme répondre de l'autre côté donc des réponses exactes vraiment ba fingi ba boyi bongo bo to question mais tant yo boya ngai ngana teloka no la soka makambo ngana sala pour kini bakosa ngote ba wi na grand animateur to yebani et puis yo na niveau yo na niveau eza makamsunga na sala atoza chanteur atoza mutambunda atoza nini mais na yebi moi mukionga na sala na Congo yango nazo mériter ba respect oyo na nozo kutanga bonne santé parce que ce mutamoninga nazara toujours donc bienvenue pa ya mutuana auto kutana na ye donc so yilo kabila nga ce muto neti Major Léonard habité yo photo que no goma to kende kuna ngamo selo makamna opesa même cadeau voiture oya na ah bon ezapo ba travail on na sala lenso na binisa na fête ya mama leki na emoko boye bien na mariage à mwana na e donc nazo mériter ba bénédiction na ba mapamboli na makambu tout esenganga artiste azwa donc ngana za na tante ke na leka na TV na susu na moni juste bien na mandi ko finga e na mandi ko lobani n'importe quoi nazana na enquête ya oyebana tu na ngai na yebana likamuni oyo ngana eto weli ozomona mais ba ke kwiti onga na chaka oui na zamta kwiti so tali on ndimi nongo na zamta kwiti bon kwiti babo yango yo somona ngo ndeni yo ke feti bo peso masanga te ça c'est yesu kuta bimisa vino
Bon, vraiment, na vandi boy, na tinga linga whisky trop, na bayama bière trop mais so na moni red label na ngai, na moni ma vodka na nga, na melina moi jus. Et ça la nga buzo baté. Le contraire, ils en a battu belé, même hier mon gros jour c'est dit na avant na boire qu'il album na ya vitrine. A tuninga ailanga bouteille jibi pona mela. Pour ça le musala kitoko. Ouais, on a beaucoup de temps à quit. Pas mon konzi to beta concert na bibi. Azana moi Jack Daniel na ye. Et ça, c'est le comment motivera biso. Donc mutu o asala masanga ayebiti na ya masanga. Ozo masanga ti na Bible ezali. Bon, et suis ngate déranger ngate parce que na yeba te belé o bazaralen sous avance même ba docteur avant que tu sois sala opération soit betina sous détembone moko boyina nous et fongo ningisi na manzo ala salima li passo correctement wapi ozo mona net tu viens na Pascal Polygore donc yali na so azana lenso sous moi ya benga boki dolé moi dolé yali lenso moi ate indicapé moi crâne mouké et ça liga moi ja vraiment c'est l'ambiance et ça la kande ngwana to mona ba Diego Maradona donc tia betaka bali danse wana orke achaka mo logo mo boy na mutu donc ngai pa na ngana sepeli ki benga nonga mutakwiti me pesa nga micro sepela donc dire zate to sepeli déjà réponse yango wana jo raso olobi ka réponse da yango wana donc yo na kimenyo sotu yo finga te yo élection na ninga kimena musala kaka yone mtete yaye vraiment tous ba aux artistes je sais que les lo ninga zolo bama jeune frère tous ça jeune frère na yo so moi azana jeune frère na yo héritier ninga kutana kina ex président na ye na matanga moni production ninga mbote le kakité moi impolitesse wana neto soki yo côté na yo conseil ni na calme no yo commune ngo conseil no ko pesa ndeko na biso mobali dénoncer pesa la moni ba vie d'autre part donc ba contribuer à la vie na biso moni na limite so héritier le lo pesa wera mbota oboya ba pesa nous comme ça ce que boy ce qui vient boy bon et très lié dans nzambe nae ngai on a pesa kara na venso ni nanani parce que aux deuxième fois na ko ba rimero bo chose na fiesta mo ba rando mo ezalaki zaki bon na yebité pour moni ba ko kabwana musupe ezaka esenga pe moi temps pour ba tu ando solo là zomona musupe senga ta musupe senga na ngotante ça dépend quand ba bandela makam na bango mais oyo ngata ke nyamura gera no senga pe ezala na musique tous à la bien tous les moyens aussi des pirateries bâti ka ka son abiso na 100 francs na ba cyber o to ko bunda na yangwana o ka ya papa o sala ki boyo le ka ki boyo to sala ngo déjà kala et on a c'est le cas et tout ce monde ba jeune frère na biso musu bazana ba Côte d'Ivoire ba Wizkid ba Davido banani bazo kutana ka bazo sala ka force moko yango ni bazo komana bala biso kaka muska Karolaxa batuminoko donc il m'a trop ben ngana senga pezala bolingo ezala to betande musique quoi to tika mama sola pam pam bala ngaso finga na lolanda ka exemple Fally Ipupa pour répondre yo personne attend moi $10,000 moi pour répondre brega maman na ndo ko na tv pour na leso ndo na ba no rencontrer ba to bobar moko boyo blo mo ezangati na on a déjà ma trop donc ma trop pas dans les signes donc so na répondre yo oui na pesio là parce que on a grand animateur on a prêté animation parmi ba grand meilleur animateur ya mboko donc je suis là donc naza na kati donc il y a rien à dire bato ba yebi o pe ba yebi te mais bazaka na besoin koyeba po oyo boya chipoi na yebite na ba petit na nga ya couloir ki mbuto ba ya toke na mongata ba yebi biso to kata anima to kata nzolo ko animation na bibo donc ikomeka kututé je sais tout beaucoup content déjà avoir fait émission soko non tiko boka eloko moko ya kala lisusu ata ya mopao pour so boka ya Félix Oisier quoi siko boka le solo ka sika ya Kilanzombo ya Kilanzombo babetaki bokoko biso to yena linyoko Marteba sosa to betaki bokoko biso to yena linyoko alenya moragera panza linyoko tomona musisa mbaya ya dolela linyoko hey linyoko na energie na moto nyonso lubaka linyoko eko pesa energie na moto nyonso ale bwakale pondu na liaka te nzombo na liaka te bwakale pondu na liaka te nzombo ale mwasi mongo ekomba alinya bomangai
tala mwana mundi boyo alinga petikisa on a biloko ekila nzombo alinga petikisa ça veut dire quoi alinga petikisa on va vraiment pour la poudre pour la niovi total vraiment ça dit da petikisi ya ko petikisa nyoso pona ko ben na reste mai mais loko bazana ekila nzombo moye balinga ezate po so kene kote ekila nzombo ngelo bani eza loko malédiction mo boye non ekila nzombo bon eza mo histoire to kendaka na vena nga mosre na Équateur kuna na mbandaka ndena ndeko yola kete ipare ba mère donc basi quoi bango baliaka nzombo te kami bali baliaka nzombo est-ce que ndeko lekelanga makasi donc tema na tona komia ko yana kuvana musena vanika mukebwe na lobalika ekila nzombo tona komi sko ta ko sala opus oyo na bakite en tout cas na boule na lomo na loba ekila nzombo na tongo ekila nzombo donc esimbi na makambo oyo na pour le beli na kati ya générique yango oui ekila nzombo yango na sadi balingaki te ke basi balia nzombo te barate ezaka pona nini yango tolobaki mwasi ata opetikisi poudre ata osali makambo nini mais yebaki nzombo olia te wada komese sosoyi donc nzombo olia te donc ezaka pona biso bayaya donc kopetikisa no poudre te po nzombo olia te donc bor yangwana na à partir août déjà o balinga bazwa intergalite ba clip na osala kaka nanu ba clip nanu ba DVD ndem to kobima nanu na août ça pour les 2 août aux anniversaire nanga de ti to komana mi août ba clip to kozala déjà disponible moto ozala tala wa télécharger na YouTube azwa azana besoin somba na DVD azwa nyino so na DVD. Voilà vraiment nos peso au salamon de la fin na yo na pesi big salutation nga vraiment na mon vieux Umberto Titi de Bundes ya na Allemagne vraiment agence Titi de Bundes export vraiment ya onde agence fiable au côté de bilo dans 2 semaines et comikin aux a facilité à rejoindre yé à travers numéro auto passer bino siko yo azan Allemagne na Monster plus 49 152 16 94 64 02 à la fin na bandeli plus 49 15 21 69 46 402 à la fin. Vraiment, si vous avez un numéro, vous avez un facilitateur qui est depuis dans 2 semaines et commis directement kin. Et puis, quand vous récupérez le kin awa. Voilà, je sais que c'est pas tout comme la fin émission. On a peut-être ceux qui m'ont de la fin. On a numéro de contact. Moi, on va dédicace car et puis, est-ce que Kilanzomo se continue à la plateforme maintenant, c'est tout déjà téléchargement? Non, pour les mater, tous autres, manager Kims Kimbulungu. À partir dans cette semaine autre banda déjà na partir donc na YouTube bazongo déjà na semaine autre banda bazano tranquille ouais besoin à contacter Nyamura Guerra beti plus 243 85 44 20 245 je répète 85 085 44 20 245 ndo ozanya Muragela ba merci na ngezali na j'irai sekembo merci na nengo oyaki ko soutenir ngai mago yaki matanga ya grand-mère na yo mais ozanga ite koleka kokutana nya Muragela o soutenir ye pati kembo même président don alile na yebiki baki ko benga mozo benga teti sikoyo Eric Poulet de Lausanne, Pati Masaki di Alongwa Thaïlandais, comme grand maître de tous les maîtres. Donc, Bazawane Belé, Bacheri Congo, le célèbre hollandais, le Baza est belé, on va tenir ma comboté, Balele Bembena Musika Telimero Yangwana, Babenga, Congo Direct Yangoyo, Congo Direct TV Yangoyo, Bobenga na numéro na Pessi, soit vous contacter Sandrine. Aibindeni ya kozwanga ngana za elo lobate ngana osalaka musala o nzambati ngana sala na mokili donc voilà message collègue direct ceux qui m'ont contacté nga un message directement na obenga yo voilà ça en est fini pour cette émission. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près pour la bonne marche de cette émission vraiment merci
encore une fois de plus à mon cordon l'héros dans l'ombre et à mon caméraman de chaque jour de tous les temps, Génoir Bikoma. Vraiment, on a ceux qui y retourbenga le beau Nzambe tourbenga la main de ceux qui flamment, ceux qui ni on a mon fait ça on a coulisses bon se retourner ça la combo na vraiment na pesi merci les autres balanda ngai na musika vraiment bato ba soutenir biso ba benga biso bato ba komaka bato ba kommentaka je m'excuse bato ba kommentaka na émission na biso ça la que tout ça la to progresser lisusu ça la que to avancer lisusu peut to bongisa mabe to kene nango to bongisa ya malamu to continuer à améliorer lisusu vraiment et ça la rabiso bien pour moi on a sous très prochainement j'espère que vous avez aimé cette émission ceux qui te disent quand ma bébé limbisa biso to bien malamu bo continuer côté la biso et puis bo continuer ko s'abonner na Congo Direct TV officiel bo continuer ko s'abonner tant on demande moi comme balimi te bakisami et ça que tout toujours na courage à continuer ko bosser pour na bino vraiment ya bino et na lobara vraiment bosser pour message longue na que bosser pour message déjà na face na Congo Direct TV officiel et à Sandrine Mongoza moi ça mandefu moi ça pembe vraiment yeyo numéro de téléphone ngeza toujours na sewana kobenga pona n'importe quel loko za ngo besoin kobenga pona loba pona conseil par rapport à émission vous pesa na yo na zakana ngai wat mona WhatsApp yango wana soni mungo za ni mona na Facebook donc yango wana soko kotinga demande ya to moto solola na respect na pour ngani na linga mingi respect vraiment na pesi bino au revoir na kombo yeso biso mikolo to sambela mwa mingi quoi bye Arnold Fuma